Congo. Mobutu Moïse, azalaka na kisa domination. Kabila Toyamaye, aleka mboka na bawane. Joseph Ileke, ayeba na bokomate. Félix Mayele, azalisi mboka l'état de droit. Domination, Kabila Toyamaye, aleka mboka na bawane. Joseph Ileke, Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, les amoureux de cette très belle chaîne Congo-Suisse. C'est moi, votre humble serviteur, Dani Sita. J'ai une immense joie de vous retrouver encore pour une fois na chaîne Bino Bolingaka mingi Congo Suisse. Tozane sengo makasi ya komona ya koyoka ya kotala biso bino tozolanda biso na Suisse, na Paris, na Belgique, na Montréal, na Hongrie, na États-Unis. Vous êtes belé bozolanda biso. Nous sommes en direct ici au Palais du Peuple de la Nation et à Esika élection ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Ezali bazopona mutu ya kokamba bango pendant 5 ans. Boyebi ke ndeko na biso Janine Mabunda akambaki pe alungwaki bureau d'âge yaki kokamba be bureau d'âge comme na suka yango nde bazoluka mokambi na bango oyo yako mema Assemblée nationale on alinga babengaka bango ba bidel général o tozwaka na ba classe yango ya kokanga ba bozolanda me bozomona biso toza ebele o aliboso ya Palais du Peuple plénière na biso bandaki depuis 10 heures, mais nous sommes là na kati ba député nyonso baza complet et aussi quelques journalistes ba confrères na biso baza na kati awa tozali banda po totala événement ndenge zali na quelques membres ya UDPS pe bazali na biso libanda ba ko soutenir bandeko na bango. Mais c'est ça la question to se poser entre mariage et FCC na cash. Est-ce que mariage wana yango boti union sacrée ba bato nyonso ba ligne, est-ce que ba kana vision ya autorité morale to ba na vision ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo babengaka na signo Fati Beton. Yango bozomona esengo za makasi ba drapeler et mati ba banderole mati ebele ba pandisango baza tellement ebele tozozwa bozomona pe bandeko baye kokumisa ba candidat na bango. Yango tozozwa moko ya ba cadre pe ya UDPS wazali moko ya ba cellule ya UDPS monsieur Papi azana biso. Bonjour monsieur Papi. Bonjour mon frère. Santé ndenge nini? Te santé Zakimia. Balandi nyonso ya monde entier botala yo par rapport ya journée à l'élo. Nous rappelons nos téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes le 3 février 2021, jour au bas congolais mingi bazela qui par rapport ya élection bureau définitif de l'Assemblée nationale. Un mot par rapport à journée à l'élo. Toye biso cellule UDPS limité résidentielle. Toye ko soutenir moi na mboka Jean-Marc Kabound. Tozawa bozali komona ba banderole na biso kolungwa kuna tikuna. Toye mobimba na ba mama na ba papa ko soutenir moko na bango président Jean-Marc Kabound à Kabound. Oya postulé na pour rappeler qu'il a postulé na première na poste ya premier vice-président. Oui, a postulé na poste ya premier vice-président, na poste ya président tozali na mwana mboka Mboso. Donc tozali na kati ya kobunda lelo na banzi tipo kwa toko sepela esengwe kozala munene na kati ya UDPS parce que tolobaka ngo déjà biso bitumba ezalaka na biso te, bitumba ezalaka ya biso te, bitumba ezalaka ya Nzambe. Victoire tozala ngo déjà tozozela na pokwa to sepela po esengwe kozala munene. Jean-Marc Kabound azapa oya a postulé lo kadeni azaki na poste wana balongola ki pona nini? Balongola ki ye pona bosolo. Mwana mboka Jean-Marc aza parmi ba oyo ba mesana koloba bosolo depuis Komo Etienne Tshisekedi aza parmi bato oyo tochelaka motema na kati ya parti busolo na ye nde esalaki ke bato alikunya ya motema mabe babundisaki ye na vérité oyo alobaki. Lelo tomoni yango azongeli place wana parce que akozonga parce que biso peuple tozalaka na confiance na ye. Bino peuple est limité boire na confiance à Jean-Marc Kabound 301 députés balongolaka na ne utoleka ka ba moyo utoleka kaka 301 ngo bani ba bazong semaine na tuna est-ce que na IDPS basi bazate basi bajali ebele susu bazate ka Jean-Marc Kabound soki kotala awa omoni mingi ba mama baza ya kotonda
ba mama wana nde bapesi Jean-Marc confiance bayebisi ye zala liboso. Ce n'est pas que ba mama bazana kati ya parti te ceux qui kotambwisa caméra na yo kolungwa kuna titoko bakuna ezali ba mama ya IDPS to ye ko soutenir ye to tindi ye à la place wana ba mama va soutenir Jean-Marc Kabound botini à la place wana na poste ya premier vice-président na IDPS babuta bitumba na Tshisekedi pendant 32 ans basi bazate kaka Jean-Marc alungwa ki wana bozong se pe kaka non mais na IDPS badusu bazate kaka ye confiance to zalaka nango na ye to lobi ye azala nanu asali nini ya mabe to ko remplacer ye tango longola ki liboso na 301 parce que bato IDPS bazalaki maman bolinga ko cha Pascaline maman Pascaline Seya Patricia Seya ye akoki suteka Jean-Marc bozaka na candidat moko na IDPS kolongola balongola ki Jean-Marc Kabound na uti ko yebisa yo ezalaki batu ya motema mabe Jean-Marc alobaki busolo par rapport ya kanyaka oyo ebandaki kobima pona organisation ya plénière à chaque fois oyo plénière extraordinaire ezalaki convoqué kanyaka ebandaki kobima ebele bandeko oyo bazalaki bamonaki eloko wana mabe mais lelo tomoni ke eloko Jean-Marc Kabound alobaki ezalaki ya solo tomoni ke eza ya solo penza tozongisa ye na place wana mabe asali ezate toza na ye confiance tolobi aza la place wana eloko ezopesa biso passe na IDPS na ye kobandela na kozongaka na kobandela kaka eloko wana na IDPS basi bazate basi baza ebele nauti parlementaire ba moi ça zalaki ape basi bazate nauti koyebisa yo il faut ye bango toza na ba député ya basi il faut ye bango toza na ba député ya basi toza pe na ba ministre o ya basi na kotangela yo ministre na biso ya affaires étrangères aza moko ya ba combattante oyo babunda na Etienne Tshisekedi lelo aza ministre ya affaires étrangères na IDPS eza ekolo oyo apesi loboko to simbani pona mboka ekende liboso eza likambo ya mwasi te mobali te mais biso nyonso elongo ba mama ba papa tolobi Jean-Marc Kabound zonga na place wana pona busolo mutuna mongo très simple union sacrée eza kobota mwana te ya coalition FCC cash union sacrée na yebisi yo keloko yake yaka o signer eza te union sacrée eza idée ya mokonzi ya mboka alobi oyo nyonso alingi mboka ekende liboso aye na oyo aza nango tosangana mboka ekende liboso union sacrée eza différent na oyo bandeko ya motema mabe ya bandeko ya FCC bazalaki toza na cadre ya FCC te union sacrée eponi kote te oza mutu ya opposition oza mutu ya majorité oza mutu ya lamuka union sacrée maboko ezalaki ya kofungwama toza biso nyonso mpona ekolo. Merci beaucoup monsieur. Merci ndeko bandeko botola na moko ya mambo ya selili ya bato ya Jean-Marc Kabound ya limité bayiko loba bazong si confiance na bango na Jean-Marc Kabound toyingi to tuna na IDPS yango basi bazalaka te kaka mibali poste wana Jean-Marc balongola ki na poste wana bazong si kaka ye na classe nyonso le chèque azalaka les premiers pas azalaka yango IDPS basi bazalaka te mama Martha za mwana mwasi yango tozoluka mama moko ya IDPS to tune mutuna soki bango baya aka ko simbela bango batrapele ko popola bango bango ko sala pouvoir te parce que na rappeler bino que na assemblée du peuple IDPS pe azana ba député ya basi parce que tant Jean-Marc Kabound alungwaki eza pe na moko ya ba député o ya pusana ki abimana azaki même favori mais ba finela ki bouton je peux dire ça mbote mama mbote papa là ta cache pour couronner ça les gestes barrières OK mama le lobo sangani apona okumisa Jean-Marc Kabound o ba longola ki na 301 député na élection utaki osala ma fois passé parce que bino pe ozalaki moso balongola ki kaka yem tozo zongise a IDPS kanda mususu azate papa yenda mérité na poste wana ye lokola sali na musala te akomi na place wana aumela kite yango biso toponi soutenir lisusu akende asala akolongwa na IDPS bino basi ya kolobeza te dictature ye kuna o mobutu azaki dictateur bino pe dictature biso ba mama nde toponi biso mama nde toponi Jamboko mabe bino pe IDPS basi ba place biso nde toponi ye totini Jean-Marc akende asala musala biso ba mama tobotaki ye nde totini Jean-Marc kende osala musala likamoko ya mabe ezate po aza mwana na biso aza papa na biso aza koko abana yango tosepeli biso moko totina Jean-Marc ba mama bapese pouvoir lokola bapesaka ntango Mobutu mama batombolaka Mobutu yango totomboli Jean-Marc akende asala musala ba mama ya Fati Beton ya IDPS présidentielle limité totindi papa Jean-Marc kende osala elongo na Yesu masi okolonga échec ekozala te papa.
Merci maman. Merci papa. Ba maman balobi ba renouveler confiance na ba on a Jean-Marc Kabund. Balobi montagnons so zanga kambe baté. Ye pas sala ki mabe mais tant a lungwe na poste wana kout boyebi que Jean-Marc Kabund akangama ki ça veut dire été ya ki et sika sala ki mabe akobongisa. Ba maman ba obite IDPS to zangi basité. Mais encore akenda ke sika to peke mission sala. Encore asisa ki musata lungwa ki yango ba renouveler sous confiance na bango pa Jean-Marc Kabund. Bino bandeko bozo landa biso toza en direct qui a parlé du peuple peut continuer kututu ko pesa bino ba information ndenge to messa comme d'habitude ngai na pesi bino mbote la mo pe na toujours na bino to ko bana bino kaka na télévision na bino Congo Suisse TV.